à school autiko bimisa autiko tangisa plutôt musicien munene ya mboka o lelo tozo célébrer réussite nae à l'occurrence monsieur Héritier Watanabe. Les school lelo autiko sala na ba option o batu babangaka. Les school autiko beta bango. Grâce à Héritier Watanabe to changer bâtiment, to jouer bâtiment à Kitoko. À part Rwanda Toza sur la deuxième direction sur Nakauka grâce à Héritier Watanabe. En tout cas, à Prometa Gibiso Abaka Arzana Biso, Tozomo Nabilembo Nae. En tout cas, merci l'artiste. Bourrique de naissance, mais Nae ana deuxième tina ko sa diplôme. Ngaka ana lea school côté Héritier Watanabe. Ngai kaka a Et voilà, bonjour, bonsoir, on a abonné sur cleboa.com. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes, hein, très à l'aise de vous retrouver encore une fois. La émission Nabino, les news de Joyce, les news de Joyce, c'est toujours quand on a pas nommé Melabino, bah actualité news c'est un terrain pour nommer Melabino, rien que la vérité à l'écouter les cacatés. Je passe d'abord derrière la caméra. J'ai dit bonjour à mon caméraman Steve, hein, pourquoi pas dire encore bonjour à toi Madame Pichu Mangaya. J'ai dit encore bonjour Nabino news Wolingaka, cleboa.com, Bino news Wolingaka Joyce Tumba, autre Madi Benzema de la presse, Nazaraka pour lancer les Labino Moussala. Et vous comprenez aujourd'hui. Équipe Mobimba ya cleboa.com Tokiti na kata matete na Léa School place au Héritier Watanabe à Salaki examen de Tanae. Mais à notre grande surprise, la dernière jour il y a 4 jours l'air to solo la kana Héritier Watanabe pour na exeta jour asuka ebsara biso koleka na ye na Léa School et Rosala ndenge mon côté. Voilà koleka ya Héritier Watanabe to Léa School tokuti Léa School échanger tokuti école et bon moi ne va pas école une langue ya sika voilà to moni ba couleur baché to moni Héritier Watanabe basombi ba bon pour aller à school to moni vraiment école et vandi et les à school les akana adresse à kalato ko kutango lelo na lopangu nango ya munene na adresse à sika. Donc ça veut dire que Héritier Watanabe na aller à school aleka ki pambate to ebi que asa diplômé d'état avec 57% au vraiment les à school bana ba lelo to za na kati ya carnaval ya aller à school beaucoup mona comment carnaval ko sala mana Héritier Watanabe. Donc je peux vous dire seulement que bolanda aller à school boya bokomisa bana bino partout vraiment bozali bolanda sko carnaval ndenge nini et koleka bota bilengi ya Héritier Watanabe goga tour de contrôle hein, voilà Motona tembe voilà ba élève déjà baza awa tolinto banda carnaval Héritier Watanabe ndimi ko déplacer vraiment ko kita sur le terrain pour asser la carnaval na ba collègue neo ba aussi ça na bango diplôme. Avant de commencer, toko ta vraiment na kata carnaval, je dis un grand bonjour à toi Kissinger Antoine Manayelo na kata Moscou. Pourquoi pas dire un grand bonjour à toi aujourd'hui les jeunes ports ba mettre judoka na kata France. Bonjour vraiment na bino neso bo s'abonner massivement na cleboa.com ce que monsieur Koti bo like bo partager ba lobby cleboa toujours. Et voilà vraiment tozo bima poto banda carnaval na biso Héritier Watanabe na kanga toujours malobana lobaka baki koleka na na Léa School bozonga bokuta Léa School ndenge za kité et voilà vraiment tozaka na kata School tout le monde déjà bana déjà baza présence ya bana ya ba Léa School tout le monde promo azawana vraiment ba c'est pas diplôme na bango 100% na ba option nyonso awana Léa School et voilà toza déjà à makambo linge banda voilà promo yana zo bima tout le monde vraiment ambiance totale tout le monde promo na sac to me koyeba aena sac ndenge nini et voilà vous comprenez les promotions de changer
bonjour pour moi. Bonjour maman. En stratégie, c'est quoi d'abord? La stratégie est que toujours rendre hommage à Bakoko Maele parce que Balobi aux âmes bien et la valeur n'attend pas le nombre d'années de Balobaka. Les lots n'a rendre hommage parce que Kosala Makambo Nazo Sala Eza Eloko Robota Mela. Eza Eloko Tena Ekolongo pas Mutu Eza ba grâce au Nzamba Chakati Nangai. Yango lelo na lata ifo de bona lata sac pour na la sa gratitude nangai ba promoteur monsieur balati ba nzambala ba monsieur balati ba veste mais ngai na lingai na zonga na authenticité na zana lipapa makolongulu na zana sac boye pour na zongi sa gratitude na la sa gratitude nangai pa nzambe na la sa combien de fois il est merveilleux pour nous voilà apparemment promo na mateto komi teti hein. Parce que c'est le carnaval au temple presque na ba direction ya ba école c'est ça provocation té. Non, na comité tité c'est juste un appel aux enfants. Nazo benga bana les school autiko bimisa autiko tangisa plutôt musicien munene ya mboka o lelo tozo célébrer réussite nae à l'occurrence monsieur Héritier Watanabe. Les school lelo autiko sala na ba option o batu babangaka. Les school autiko beta bango ba commercial et beti ba élec ba mécanique et beti ba coupe couture et ça ba option au batu ba bangaka alors ceux qui te leki ezaki non te leki na nzela te lobi bien te leki na ba direction biso toza tozo prôner paix tozo prôner éducation formation to koki ko tinda bana te ba kende ko provoquer baninga mais tozo la na batu ke non les school les ali les school les a ko exister voilà makambo tozo ça na terrain est-ce que nyoso o Héritier Watanabe la kakio akokisi nyoso Héritier Watanabe so ina bina bandolo babolamu ezoleka ebele na exebine loka liboso bomoni tango Héritier za ko ya classe bâtiment tozaye nango le bomoni bâtiment bomoni bino moko na décoration makambo nyonso on changer bâtiment grâce à Héritier Watanabe to changer bâtiment to zui bâtiment ya kitoko à part Rwanda tozaye sous la deuxième direction sous na Kauka grâce à Héritier Watanabe en tout cas à prometaki biso abaka ozana biso tozomona bilembo na ye en tout cas merci l'artiste. T'as la caméra, qu'est-ce que tu peux dire à Héritier Watanabe? Héritier Watanabe, en tout cas, merci pour tout. Grâce à yo, les Lolé à School les a reconnus dans le monde entier. Grâce à Nzamba Lobaki que nakozwa mboka mukina okomisa mboka likola wa mboka nyonso ezali à School parce que grâce à yo, les à School eyebani. Tokoki kopé soka merci Nzamba abatela yo na reste ya ba étude na yo universitaire. Nzamba sungayo ozala lisusu excellent plus excellent ndengo zaki année oyo makambu nyonso eza malamu plein de succès kobosa na bisote balé à school école oyo lingaki mingi école ndimaki kopesa makambu école ndimaki et accompagné na ba échéance examen d'état kobosa na bisote nous vous aimons beaucoup voilà merci beaucoup pour mon bonne chance na les merci beaucoup bonjour madame mon na carnaval présence na Nathalie Ngako bourrique de naissance. Nazo constaté bourrique. N'attend la première séance. Na uti matin du nebo na oki kaka Léa la bité. Na ke kana senga ta body cycliste na ya bourrique de naissance mais anao. Na ya ana deuxième tina ko so diplôme. Ngaka ana Léa school côté Héritier Watanabe. Ah oui, bonjour madame. On a combien de pourcentage na Léa school? Bon, on a school 65%. Année mobimba d'abord bon, année mobimba malgré tout zaki difficile, zaki vraiment pas si pour na ko 6 années parce que ton ima pété qui est aussi ça aller. Mais grâce nzamba sungi biso, à grâce ya promoteur cher de Léa, to komiti na suka. Tromiti place au peut banda peut on limatek to aussi sa classe pelo mususu peut to ça peut merci mini Héritier Watanabe parce que asunga ki biso vraiment makasi toza reconnaissant toza pe reconnaissant na bolamu o Héritier Watanabe asali pona biso voilà formation na les school les andé na kolo ba mingi te pour quelque chose de la mingi a na bimomto lukuta c'est meno yesa ba paraki baya ku mekale ya school. Merci, bonjour. Bonjour. Combien de pourcentage? Bon, en fait, moi j'ai eu 62% à l'école Léa School. Bon, en fait, le message que je veux passer, c'est que le parent, venez inscrire vos enfants à Léa School. Nous ne voulons pas beaucoup parler. En fait, nous avons une formation vraiment de haute qualité. Donc, les parents, amenez vos enfants et étudier à Léa School. Nous sommes une école en mode semi-gratuité. Donc, venez beaucoup. Je vous invite. C'est moi, votre enfant Johnny pour la qualité qui vous invite. Merci beaucoup.